Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Zangaï Monsieur Patou, j'habite en Île-de-France, à Paris. J'ai un message pour nous ça dans moi petit témoignage moko oyo na sali expérience moko na rendre ba vidéo na yo na zamuda sika ça fait même pas 4 jours parce que ndele ngalien no pas sermon e bel naie depuis un an ensemble mais je expliquer à douleur no kaka na kingo vraiment na umeni na ngove masala nga ba pasi et puis passer ne guta na misapi na nga ya main gauche douleur wana imatanga tina skuta cervelaire vraiment na souffrir nango presque 4 ou 5 ans na mona ba docteur ba pesa ba kisa ndenge na ndenge na sala ba IRM ba contrôler s'il y a un problème tout ça pour moi na mutu à ça examen ndenge na ndenge après ça bakisi beli bena mela mais il n'y a aucun changement. Soudainement l'attaque de la vidéo nous l'endons vraiment attentivement point par point nous expliquer et efficacité à blanc d'œuf et puis dans mélange à blanc d'œuf na citron. Il y a un problème dans mon Congo mais je vous dis dans ces long déjà qu'à 3 jours yangoyo mais quel miracle na senti sous ba douleur on a kingo te na sima na kingo na na sima na soko ngoso te douleur ce qui a plus de 4 ou 5 ans passé et disparaître dans moins de 3 jours vraiment nzamba pambola yo na connaissance on zamba pesa ki yo vraiment révéler ki yo ozo pesa ngo biso gratuitement yango na epina ça témoignage vraiment c'est incroyable ni la muki très bien na ça la muki mo Congo pasi tout ça là mais na bakaki nini blanc d'œuf wana les ndeko expliquer kaka na tchango na congélateur c'est congelé na bakiango mais c'est incroyable c'est vraiment incroyable non mais la qui s'attention tout le temps ça fait presque 7 à 8 mois non mais la qui il y a tension mais depuis l'attaque vidéo non en tout cas je dois stopper parce que la qui stopper trop dans nzoto ils ont pas poison moro boy retardé donc du coup la kataki pena qui ya qui s'attention on a eu non mais non expérience non makambo zolo ba on a question na meli qui si on a té attention mutu ko beta on senti bien que vous a bien té je comme la qui c'est là pour ka bien mais depuis na bando mais la soir chaque soir amana la soi kaka na thé blanc d'œuf na ngai na sangisi yango na citron donc nazola la kitoko moko nazola muka mo de tete zate une transformation incroyable vraiment nzambe apambola o vraiment pambola yo na habité na sengelo bénédiction ya ndenge nini so moni vraiment na témoigner parce que vraiment ba makama malamu bo il faut que témoigner yango pour on peut ça peut sous courage pour ba mona que non effectivement makambo zolo ba eza solo et puis na ko ça peut ba communauté na biso congolaise même toute l'Afrique ba balandaka yo vraiment même diaspora soki olandi mater maman Nicole et que aux réaction moko ya bien au moni miracle mon nzamba sali yo à travers blanc d'œuf vraiment il faut ça témoignage pour encourager bato mususu ko bomba secrétaire même ba lien ya ba vidéo ya maman Nicole il faut que partager on a bato
C'est ce que moi j'ai fait, na partager dans ma télé, ma famille, même en Afrique. La télé ma vidéo vraiment ils ont ça là ben fait. Nga moko vraiment na vivre en haut. Yango na tindeli audio pour vraiment na episode vraiment merci à mingi nzamba pambolo ba tela vraiment ko bana musala na pona ko sunga batu. Ba kiso to melaka oyoyo. Ils ont ça les effets moko ata mukete. Ba kiso na meliongo trop ba kisa tension. Kisi ya nini boy. Aucun résultat positif. Ils ont ba douleur zo continuer kaka. Je trouve ça un bon et pour un médecin. Kaka tout le temps quand on mais depuis na bandi kiro ya blanc d'œuf na citron vraiment c'est un miracle. C'est un miracle. Vraiment nzamba pambola vraiment. Atenaki vraiment na c'est là audio oyo pour te remercier vraiment na maye connaissance nzamba pesio pe sunga peuple de Dieu et sunga pe batunyo surtout. Tout quand moi de ma part nazo partager ma vidéo na riba batunga na yebi connaissance on na yebi nazo panzango pour bato vraiment basa conscience nango tout ça là nano biloko nzamba sala naturel yango nde eza na efficacité makasi pour bakisto omela robo eza nango na tina moko te pour suka to bapo bakisi eza toxique donc au fur et à mesure to mela yango to bakisaka poison moke na nzoto yango na zongi na système vraiment oyo opesi biso yo nga mikolo eza kaka vix na pakoli na butu na maki ndenge ospika biso yango na tchaka na kingo awa na pakoli na kingo awa tout le séquence doit passer vraiment eza efficace ya kosana ti blanc d'œuf na ngai na citron na songo mbela ngote izo sanga ko tuté et puis na ndenge ospika biso sel marin ya on va ça elango pour la qui émotion na ngumbi mutu boye ozoka pena mutu pasi mais depuis na sel elango mikolo vraiment un changement incroyable. Vraiment nzamba béni et vraiment aucun est toujours du bosso. En tout cas merci maman, merci beaucoup vraiment. Merci.